Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino pona kosala video oyo ko partager makambo naza nango pona ko partager na bandeko nyonso o bolandaka nga na ba video pe bandeko nyonso o bokolanda nga na ba video o nazo sala lelo. Vraiment bandeko donde na fandi wona ko sala ba video. Donc nazo sala je crois 2 vidéos ou 3 vidéos quand na fandi bondenge kaka ememela biso na sala ba video vraiment pona zala makambo ya koloba na ba video o nazo sala vraiment Nzambe amona moko na moko ba o nyonso bolandaka nga ba o nan bo s'abonner te na Deline Télévision bo s'abonner na Deline Télévision esika tolobelaka makambo o Nzambe azotalisa biso spirituellement makambo oyo Nzambe azotalisa biso spirituellement to partageaka makambo spirituel na Deline Télévision ba o pe no bo s'abonner na Esprit Consolateur TVT bo s'abonner na Esprit Consolateur TV. En tout cas kuna ezape na makambo ya kitoko oyo bokomona kuna ekosepelisa pe bino. En tout cas Nzambe aza na moko na moko babone nyonso ya Deline Télévision. Nzamba mona bino babone nyonso bosabone na Esprit Consolateur TV. Nzambe pe amona bino. Kuna tozotia mingi Bible na lingala. Kuna. En tout cas, Nzambe amona moko na moko. Avant na kena oto kolobela lelo nde kana lobi ke nazo sala ba video soit mibale to misatu kaka ndenge na fandi a po na loba makambo na koloba. Donc video o na sala liboso eza numéro 1 na kolobela mingi makambo oyo ya Congo. Na kolobela makambo Congo, makambo Nzamba lobaki na Congo, makambo Nzamba lobaki na na Congo yango na kolobela na video numéro 1. So toke na video numéro 2 to na numéro 3, D na 3 nde na kolobela makambo na uti komona mikolo oyo. Makambo na uti komona mikolo oyo, en tout cas boyo kale na koloba na video wana. Oyo na no toloba na makambo oyo ya Congo. To bondela po ete Saint-Esprit na biso na video oyo to bondeli. Nzambe papa nso na lola mozesel kolope na se kolo Yesu Masiya kumisama sanjola manetola mana kweto Nzambe malamu topesi yo merci na nyonso sa kati na bomo na biso kumisama sanjola na makaso pesinga ya kofanda devant caméra pona kosala video ko partager makambo nyonso oyo talisa kingolobela kinga na bandeko nyonso na makambo nyonso o nga na linko partager na bango kolokumisa masanjola manao na pesi ndeko moko na moko alanda video o na maboko na Seigneur. Nzambe mona ndeko moko na moko Seigneur. Saint-Esprit kota kati na motema mondeko moko na moko po ete apporter likambo ya Congo na motema na ye po ete ayeba ete Congo eza na besoin na ye ayeba ete Congo eza na besoin na ye Seigneur. Mona ndeko nyonso kozwa pe video o partager yango Seigneur. Na moko na moko Saint-Esprit zala na nga pe nazo sa video o batela nga batak nyonso monguna satana eza musika na nga na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde na bondeli bongo. Bandeko na nga na pesi bino mbote bandeko nyonsa ba abonné nyonso ya Deline Télévision na pesi bino mbote Nzamba za na bino pe na pesi bino merci. Nasi bo remarquer que absence nange zalaki na réseaux sociaux na YouTube na Deline Télévision bo remarquer je crois absence nanga na koyebisa bino place ni nazalaki no hôpital nazaki hospitalisé na koyebisa bino ngo na video o ezoya makambo nini eloko nini memaki nga na urgence eloko nini na saleli 4 jours na urgence kuna pe makambo nini o na moni kuna bandeko na koyebisa bino ngo na video oyo ezokolanda. Donc yo o tali video o tala pe o wana o tolobea no mamba Congo po mukolo oyo nakendaka urgence wana. Bon avant jour wana na bande ko sa video oyo na bande ko sala video oyo do toloba ba 6 jours passé na ndo sa video oyo na sisaki yango te na yangwana na lobi ke
na bandaka na video oyo oleke na sauté na kende na makambo o nzamba talisi nga na hôpital na kendaki en tout cas bandeko na nga eza somo to banda na video oyo tozolobela makambo ya Congo bandeko na nga ezalaki weekend oyo te weekend oyo salaki nga nazaki na hôpital na weekend oyo nazaki na hôpital de weekend oyo ya le je crois il y a les 11 na bosa nso ezaki datini the weekend oyo utoleka kuna the weekend wana tozalaki na retraite na bandeko tobandeki kobondela nde Nzambe apesaki message oyo alobaki na ngai nayebisa na partager na bino bandeko na nga nyonso sikoyo pona kende nanu na oyo Nzambe alobaki na ngai bandeko nazo ko rappeler bino boyebi video oyo nasalaki dernièrement oyo nalobelaki makambo ya Congo nalobaki ke na explikaki na ba video oyo utoleka makambo ya Congo nde Nzambe alobaki na nga Nzambe alobaki na ngai ke lere bandaki do le 20 do makambo nyonso 20 oyo ya bitumba oyo ya Congo na Congo na Rwanda donc ebandi na Congo ba le 24 ebandaki ba le 24 oyo telemaki penza ke bitumba ezoi eye penza na kota Goma kuna ebandaki ba le 24 mais nga le 20 Nzambe ayebisaki nga alobi na nga ke nayebisaki bino ngo alobi na nga ke yebisa ba Congolais nyonso bobondela pona Congo so bobondeli pona Congo te makila ekotanga ebele wana zo rappeler message aussi na pesaki abaki makila ekotanga ebele na Congo so bobondeli te bobondela so bobondeli te makila ekotanga ebele na Congo ekokoma tina na Kinshasa ekoma tina Kinshasa après ekoti na Congo central ekoti tina Congo central batu bakokufa ebele makila ekotanga ebele bandeko nanga na partage ki yango na bandeko nyonso le 22 na partageons le 22 na yiseki bandeko ke to bondela pona Congo po Nzamba biso to bondeli te makile ekotanga ekokoma tina Congo pe ekokoma na Congo central eza ba Congo nde en tout cas bandeko to bondelaki vraiment Nzamba zwa lokumu nde pe to bondelaki nde to akokoma ba le 24 nde to bandi koyoka ba nungu ke na kota Goma kuna ba M23 bakoti makambo donc guerre pena makasi kuna kota Goma to bandi koto yoki wana nande to ekoyoka pe ba soda na biso en tout cas ba telemaki en tout cas babimisaki batu wana Nzambe azwa lokumu ponango sikoyo bandeko nanga to koma le 30 nde to ekozwa ba audio oyo Kagame alobi kuna ke a donc a déclaré guerre officiellement na Congo na biso a déclaré guerre officiellement na Congo donc alembi ko batama na sima ba M23 donc ba M23 nezaki na onka ba Rwandais to yebi on déjà bien to yebi on ti bien que ezaki ba M23 ezalaka ba Rwandais to yebi on ozoma to yebi on bien siko lokola monike ndenga zo bunda ya ko batama selon ye a monika azolonga te po azobunda ya kobatama yango lingisiko abunda officiellement po ayebi banani o bazotinda ye bandeko nanga banani o baotinda ye donc makambo oyo ezokomela biso na Congo bandeko nanga tomona ngo te eza makambo moko ya mike eza eza makambo moko minene bandeko nanga eza makambo moko minene oyo ezokoma biso na Congo soki tokobondela te toza na distraction en tout cas mabe ekozala yango wana ngaso nazo expliquer bino makambo ya Congo oyo po
ozwa penda likambo tiango penda na mabondeli makasi portant na motema. Il faut toyebaka degré ya gravité ya likambo oyo ezoya. Le tozoyeba degré ya gravité ya likambo ezoya. En tout cas okolinga ngo te na pays na yo makila etanga okokota mabondeli. Okota mabondeli yango mona nazo ko expliquer no makambo on. Donc Kagame azali mutu oyo nde na expliquer na ba video toleka ke azana eka mwana soso o azo vimba na nzungu. Me ba mama na ye bazali. Ba mama na ye bazali. Na yoki ke avion moko deja batiaki batu soki 20 personnes oyo ba faya sala misika elakisi faya sala misika donc na Angleterre donc ba oyo ba dossier na bango ba dossier na bango ebe bato lo bandeti donc bazwa ba reje o bazwa ba reje oyo fallait bazongisa bango na bamboka na bango pardon oyo fallait bazongisa bango na bamboka na bango ba refoule bango siko baotinda bango na Rwanda pardon. Donc doyoki ke avion moko déjà kuna ngake kende déjà 3 jours passés mais bato droit de l'homme ba telemilon ba bieza kate mutai ko senga asile pa na bino awa soki bino bolingi ete bozwa bozongisa na mboka na ye ezate ke bozwa ye botinda na pays mususu o ya yebite nde esika ekendaki te avion wana. Sikoyo nena loba boy bolimbisi bapolo mpe kotanga kana misusu na balosa video ngape no skata te bolimbisi seigneur. Allez omoni sikoyo yango ne sala kike to fongola misusu ko place wana. Donc pourquoi kaka na Rwanda? Pourquoi batinda ka batu na Rwanda bakotinda ta na Afrique du Sud te? Bakotinda ta na Zimbabwe te? Bakotinda ta na Ghana te? Bakotinda ta na mboka msu te kaka na Rwanda? Quelle coïncidence eza wana na kati? Ka le Rwanda pas déclaré guerre na biso. L'air a déclaré guerre officiellement pour abundisa biso de abanda kala. Mais l'air a déclaré officiellement guerre na biso nde esika sikoyo kaka même période to fongola misu to comprendre que makambo eza batu wana eza nango bafaya sala misika te eza nango soda ekozala nango mpe basoda bakosangana ka na kati wana na basoda moko boye wana bakotinda kuna na kati renfort batinda kuna do yango wana biso nzamba zoloba biso tobondela bandeko na nga soki nayokaki ndeko moko alobaki ke eza makambo ya prière te makambo eza tosimba minduki bandeko na nga bien sûr il faut tosimba minduki bien sûr mais problème eza ke soki tozobondela te ata tosimbi na biso minduki yango bandeko na nga tokolonga te kolonga na biso kolonga ya basoda na biso kolonga basoda na biso eza ba prière na biso mute kolongisa bango bandeko na toko ipe kosimba pe makambo ya Kongo nzambe komi ta ya miracle nzamba puntulendo a telemi ekomi ta ya miracle Kongo to mona miracle na ba pays o pembeni no ba obunisa Kongo ba komona ba miracle wana toko ipe kozala peke to bongisi na to zape na bibundeli na biso oyo pe basoda batembe mbake de guerre ba olamuka boy to bande akoyoka information ke guerre c'est salami ba Congolais ba kotela ki ba Rwandais kuna ameseli César kokita na ba prière na biso basoda na biso ba okoma ebele ata bakemuke ba okoma ebele na ba prière na biso eza capable ya ko multiplier ba arme na biso eko comme ça so ba arme na biso plus fort koleka bandeko nanga toza na besoin ya prière na makambo o soki to prier na biso te tokolonga te sans prière na zoite no tokolonga te sans prière bana Israël biso toza Israël Congo eza Israël bana Israël nyonso bande ko bunda bitumba so ba pesi nzambe na bango mu Congo babande kolonga te bande kolonga te mele bako bondela bake bunda ozo mona penza ke bazalaki kolonga leo nyonso
nyoso bazaki kolonga. Donc biso tozo exemple wana. Tozo exemple na po eza biso nde bana Israël. Il faut to sala ndenge ezaleli. Donc ibandeko nanga tobondela ata tokosimba minduki soki saji ke balobi ke biso pe tokitaka kuna toke simba minduki tosala ngo mais prière nanu prière po tozana mutu akolobela biso te. Président ya Rwanda atelemi alobi ke a déclaré guerre na Congo. Siko président na biso asali nini azwi ba lettre akomeli Angleterre lettre et puis akomeli na États-Unis lettre. Na ebite so boza informé. Akomeli Angleterre lettre pour Angleterre azo soutenir Rwanda. Angleterre azo soutenir Rwanda. Baza ba partenaire na ye je crois. Baza na ba relation moko boye entre Angleterre na Rwanda. Baza na ba relation makasi. Sikoyo président na biso akomeli Angleterre lettre pour na kolobake batia ce qui peut kimia entre biso na ba Rwandais na yebite. Ozomona na yebite mais problème ezaka ke biso to tala kaka to bonde la kaka o nyos ndenge ko memango emema. Po biso nde to saboy. Tala na ba video o bazo kata betidia na Rwanda kuna. Bazo kata betidia na machete. Mutaza vivant bazo kata na machete ti akufi. Na ba video wana mwa ko tongo ezate na YouTube alinga biloko wana te. Biloko wana nyonso bandeko nanga. Doki tozaku to batuko leka ya telema ki a déclaré ki guerre wana fale biso pe mamoto telemi to bibon eyinda lera zo komela ba anglais fala senga ba aide tala tout ça lokola ya Ukraine na salaki Ukraine na senga ki ba aide botinde langa bibundeli botinde langa boy po Rwanda nga bundisanga mais ya ke na on niveau ya ba négociation ya ba lettre ya ba boy OK problème teta mususu bongo yende a Monique ekokende bongo biso wana kutu toza ba politicien te to yebite makamba politique ndenge nini ekoki kolekela mais eloko o eza grave na mboka na biso mukolo kaka oyo mutu nyos président nyos akokai kosala ngo le président ya Rwanda telemaki alobi ki a déclaré guerre officiellement il fallait siko biso mbala moko président na biso alongola ba généraux nyos o baza ba Rwandais balongola ba généraux nyos o baza ba Rwandais balongola batu nyos o baza na pa poste minene o ba Rwandais akoki kolongola bango alobi na bango ke na longoli bino na ozongisa bino na mboka na bino pona sécurité nanga pour la sécurité nanga na longoli bino potala président na bino makambo asali azana ina raison sala ngo mais na moment oyo bandeko nanga armée na biso ba mikonja minene ba généraux belé baza ba Rwandais baza ba Rwandais bandeko donc tozo kota na message o nzamba pesa kinga tozaki na retraite na bandeko bayebi ezaki na journée ya samedi o nzamba pesa ki message wana donc na mukuse donc nga nazo expliquer bino par rapport ya oyo nga nazo yoka pona Congo par rapport na ndenge nga nazo raisonner pona Congo susu bandeko nanga donc problème na biso ndenge nzamba lobaki ke to bondela bandeko nanga so to bondeli te mabeko zala batu bakokufa ebele nzamba lobaki nanga ekokoma na Congo na Kinshasa na capitale na Kinshasa après ekende na ba Congo batu bakufa ebele nzambe siko alobi to sambela yango na isuko ba no to sambela sikoyo message ni o ngai nzambe apesi po na Congo na retraite to zalaki ezaki samedi la to bondeli moko to bondeli kosisa ka to sisa ko bondela wana nde moko boye na mona nde zaka mwa repos muke nde nzamba lobi nanga abinanga boye abinanga Adeline ba infiltré pardon Seigneur alobi nanga boye abi Adeline ba infiltré baza ebele na Congo baza ebele na Congo bazofanda na bandaku na bino na Congo bazofanda na bandaku na bino bopesi bango bandaku boyambi bango bopesi bango bandaku bazwi pe bandaku akofutela na mapangu na bino bazokofanda wana bino bozwi bango lokola bandeko na bino mais nzoka baza ba infiltré baye na mission pona
kobundana mpona kobundisa bino. Abinanga baza ebele na Kinshasa na Congo bazali. Alobaki nanga baza ebele na Kinshasa baza ebele. O nzamba alobaki nanga ngwana. Abi baza na bandaku na bino, bazo fanda na mapangu na bino, bopesi bango bandaku. Bozo lia na bango, bozo mela na bango, bino bozo yeba te, bozo kansaka ke baza bandeko na bino, nzoka baza bandeko na bino te, baza bafiti o ba yepo ba bundisa bino. Alobi nanga baza ebele na Kinshasa partout. Alobi bon baza partout na Kinshasa, ebele na Congo baza ebele na Kinshasa baza ebele. Bandeko nanga na yokaki vraiment passe na mutema nga bi Seigneur. Oh nini na yoka passe na partager kona bandeko tozali na bona arrêter ngabi nzamba lobi na ke bafiti baze bele na Kinshasa wana do to yambi bango to pesi bango bandaku to fandi na bango na bandaku na biso tozo lia tozo mela na bango tozo kanisa ke baza bandeko na biso tellement baza gentil na biso to kanisa bongo nzokande baza bafiti ba yepo na ko détruire Congo. Nde wana nzamba lobaki na nga ntuka esaki nga vraiment mabe makasi do message nzamba pesaki samedi ya ngwana ke bafiti bazali uzomona bazali na Congo. Nde esika sikoyo wana eleki samedi le dimanche tobimi pe retraite lundi nde na bandi koyoka ba audio ona otela bino siko. Nde na bandi koyoka pe ba audio o nga mona bi nzamba kosaka te. Na lobi nzambe oyo akosaka te bandeko nanga ekomi temps ya nzambe. Ekomi temps ya nzamba mpungutu lendo amimonisa makasi. Nga samedi l'air na yokaki nzamba lobi nanga ke baze ebele na Kinshasa, baze ebele na Congo, bafai na bandaku na bino, baye wana pona koboma, pona kodétruire Congo. Na yebaki te wana na moni na yoki ba audio o na otela bino te. Wana na yoki ba audio o na otela bino te. Yangwana lena iko yoka ba audio oyo bandeko nanga lundi mardi na zoka ba audio bandeko ba otindila nga. Nokaki pasi na mutema, nokaki pasi me na pambola kinzambe nga na binzambe. Ndenge ka tolobaka o eza révélé eza condamné. Le biso tozo bondela toilo yebisaka nzambe. Nzambe sika nyonso Rwande, Ugande, azana Congo. Pona ba Ugande, ezaka ba Rwande te na ba Ugande. Bazana Congo. Doki, sika nyonso ba Rwande na ba Ugande, bazana Congo. Eza baza ko batama. Eza bazolo balingala kaka lokola normal boy. Men nzambe alla kisabato nyonso baza tout autour na bango ke ba wana baza ba fiti na bango. En tout cas na prière photo tiakango. To tiakango nzambe fiti moko te abombama na Congo. Nazotela bino ba audio na quelques vidéos naza nango awa oyo batindela kingai comme ça toyoka ndenge ezolobama ndenge toyoka kaka ndenge ba audio pende zo panzana toyoka makambo onde ezolekela na Congo po toyeba toza na idée ya makambo tozobondela nango. Toza na idée bandeko nanga tobondela. Soki tobondeli te bandeko nanga ko Kinshasa. Omoni ndeko moko audio moko na yoki je crois lelo ndeko mopa lobi vraiment mamu makasa lobi le bazobunda na este ba este eza bazamba babunda na bazamba na Kinshasa siko ba kebunda na zamba wapi. Combien de populations ba kufa na Congo? Na ebite so na retrouver sur audio awa no tela bino yoka ndeko wana ndenga lobi boyoka bien boyoka po bomona makambo oyo eza grave eza facilité. Bon toyoka ndenge toka na audio liboso oyo na otela bino bolimbisi bandeko po eza ba audio tellement ebele fo na kuta na luka ba audio po soki nazo tiatia ba stop le nyonso ezosala video ezokangama yona lingi te video o ekangama donc yango wana nazo luka bolimbisi na luka audio yango na luka yango awa
yango oyo. Je crois que yango oyo toyoka. Makambo wa Congo eza Nzambe asunga biso toyoka no audio ona. Oui, naotika suza mota, naotika mpe na olongola, nzula ikoti na longole, ekoti na longole. Donc, na minute oyo, masolo eza ndenge bafungoli bor wana mpona kodistraire biso tosopa troupe nyonso ya Lubumbashi na ya Kin na este. Donc ndenge baosopa ngo bongo baosopa ale bazobriske biso na Kini kuna bakasaba eza bongo baobriske biso na Kini parce que Kini etikala vite. Na minute oyo infiltration na bango esalama bazaza na bapale ya bakonzi na bango na Kitambo justement en face ya Kalwano de ring moko eza wana en face ya Général Mayele ring moko eza wana boya kunzi na bango elema baza wana oye na Avenue Church so oleki pa nanga première parcelle deuxième ya Shabani Londa bol pango elandi wana boya bokombi ya Général Ponde pango eza wana boya responsable na bango bambila baza wana olongo wana okomi à Gare Centrale na Saint-Anne en face ya ambassade ya nini bolpango eza wana baza wana ozwi lisusu na Montfleury okoti entra Montfleury place ekaboni kote ya jibe na kote bakofili pango ya bisengemana baza wana ozwi lisusu na 7e miri na 8e na bandako ya nini oyo ya momoli batonga wana baza wana na bandali lisusu bakasabela baotopesanga wana ba 14 heures donc baza wana donc bazodistraire biso troupe nyonso ekita este baforce spéciale to ekita este bango bazopriske biso kuna ozomona or ke basinalaki président depuis kala depuis semaine soko alongolaki bagénéraux wana bakasabe to esalema te donc ti omoni kaka mazotya baorgueil wana eza pamba te donc courage moko azolinga bima place wana bapriske biso belema bango baza deja wana na maluku lisusu na maluku ta siforko na nini concession moko eza wana vo akoma yawo ya bemba belema na bango baza susu place wana okazu force eza makasi bakozwa liaison ya bato na bango baye na bilanga ko baza na braza bakokati ya kota maluku bango baza mpona kosekonde bango bakatisa donc eza deja bamine biso partout les seules fois bakoki kosauve eza kaka foa président aleta mbela ya mbila tout na population parce que moi ndenge peuple aza na nsima bo eza mwa mpasi ko baresir mais soki akangi maboko seke ayebi eloko aosala azoyina livre mboka epa na bango soki ya solo aza na susi ya mboka na miniti oyo yana miniti nde ya kosala ya kokata liezo na bato wana ndeko na biso apesi donc bainformation nzamba mpuntulendo aza nzambe bandeko na nga nzambe ya mboka Congo aza nzambe oyo ya solo donc asali mpenza ke bato badetete deja ke baplace oyo barwandais bazali baplace oyo bafiti baza ya kobatama baza na bandako ya bagénéraux ebele na Congo kuna baza na bandako ya bamikonzi ebele na Congo apesi mwa baitinéraire nayebi te so boyoki alobi ke makambo oyo fallait déjà président de la république alongola deya bagénéraux oyo ya barwandais alobi mais soki azolobaka eloko te seka yebi makambo azokosala seka yebi makambo azokosala donc tokende na audio mosusu do yango ezolakisa mpenza ke makambo nzambe alobaki na ngai lelo tozali na retraite eza vraiment ke eza makambo moko sans mouvement alobi mpe alobi bamosusu baza kota maluku epuis alobi ke bato mosusu ebele baza na Congo Brazzaville bakokatisa le bakoyeba ke do baza na ka le ngongo ekobeta pan babimi bayebi nde baosala baoyo baza kuna bakatisi papapa do bien organise nde bazana biso soki nzambe te eza pasi mpo tolonga mpo bagénéraux banani nyonso barwandais do si bamina déjà terrain si bamina terrain donc congolais mpenza bamikonzi oyo mboka na biso nde moto bazoteka Congo mais bakolonga te na kombo na Yesu mpe na nguya molimo santo baolonga te omoni sikoyo makambo bazomonana deja natia audio mosusu toyoka natia audio mosusu oyo
bolimbisi bandeko na luka audio na bongse ki ometele meze ebele dofuna luka mpona kutana na audio oyo esengeli vraiment. Donc eza vraiment pasi mpona biso soki tokobondela te bandeko na nga, tobondela penda, tobondela bandeko, tobondela le tobondela ka vraiment mpona Congo makasi. Toyoka audio oyo. Peuple congolais, Rwanda azali soutenu na Uganda. Ndetan tozali kolobake avant bitumbe banda bapesa ordre na Félix alongola ba Uganda na kati ya territoire na biso. Sikoyo Uganda zo soutenir Rwanda. Rwanda zali ko soutenir Uganda. Nde tolobaki ete General wana mwana ya Museveni alobaki yango kia ko soutenir Rwanda. Yango bitumbe zali makasi toza ko perdre Bunagana. Toza ko perdre Bunagana pona nini ba autorité na biso bazali compétenté. Il y a beaucoup des infiltrés, il y a beaucoup de traîtres. Vous savez comment on a que général il y a moi je suis venu sur le clair que à soutenir Rwanda. Au lieu bino misa Uganda na kati ya mabena biso botikiye. Mais c'est facile ba moke kwea. Boza bo ndenge ni bino bato ba soda o ya Congo za pasia. Bobi misa ba Rwanda na kati ya armée bolongola bango. Voilà une conséquence encore. Bako occuper Est Mobimba et Sili toko perdre yango. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. La sacrifice suprême. Pour la kolonga guerre aux okene mabe. Félix longola ba Rwanda na kati ya armée. Mboka zako kene ko kweya bitumbe ze makasi. Uganda na Rwanda basangeli biso. Peuple congolais boyanda message oyo. Ezo bino le commandant Léon. L'air est grave. Je pense que déjà ba mort est belé pour la basoda. Et ça m'a wapé passe. Ba traître bino ba traître na quatre forces armées, boko suka mabe ba traître oyo. Ba faux généraux. Ba osuka mabe. Ba osuka mabe toyoki ndenge commandant Léon a pesipe message na ye a bengi Félix 3 fois. Aebise longola ba généraux oya ba Rwandais na ba Ugandais na pouvoir longola bango boyoki yango abito lobaki yango déjà que Félix a longola batu oyo vraiment président nini to ke to zonga pe président nini oyo okoki ko banga na oteke batu oyo nde na tie ndenge baza awa bakoki kosala boye tete makambo eza vraiment makamine na obatama na kati mais tout ande to omemela yango ndenge ezokendela lokola nzamba za na biso yango biso to bondela to tia mutema na babibundeli na biso te mais to tia mutema na nzambe oyo azolakisa bango déjà nde baza bongo bakomi déjà pe ko banga po bakomi ko kanga bango bozela na accept non ndenge bazokanga bango bozela na accept non ndebo bakanga bango bakomi ko kanga bango na Congo kuna bakomi ko kanga bango bozela na accept non ndebo bakangi bango na Kisangani bozela bomona nde bakomi kanga bango bozela bomona yango oyo kwa isa ba Rwanda wana kuna yo bato Kagame yo ngulu zizi yo usana kuna yo ngulu zizi bomonde baokanga bango ya Kisangani bayebo te babimisa banyarwanda oyo baza na kati ya immeuble oyo. Voici les informations qui se passent ici dans la ville de Kisangani, précisément à la commune de Kabondo, à la route EP.
rwandais dans un immeuble de professeur Maïndo ici. C'est pour cela que vous voyez la population sont venus nombreux pour que la sécurité puisse faire sortir ces gens-là de cet immeuble. Voici les informations que ça se passe maintenant à la ville de Kisangani. Bomoni bazokanga bango na Kisangani pe bazaki deja ebele babatama na bandaku ya ba généraux batama kuna toyoka sikoyo koma badekuvaki nke bazakuna boyoka nzambe oyo aza vraiment nzambe bandeko nanga toza na confiance en nzambe wana tobange eloko moko te ata tozomona tozoloba onke situation batu soki tobondeli te makila bato ekotanga ebele po tomona gravité ya makambo yango po tobondela makasi soki tobondeli esika Kongo ekozala libere esika makambo ebele ekochange siko na Congo soki tobondeli mpona makambo oyo ezoya bandeko nanga victoire moko te bato bazwaka yango sanke babunda sanke bitumbe ya le monguna satana telemeli bino bitumba seke victoire moko ezoya liboso elonga moko ezoya liboso toyoka siko makambo yango ndenge elekelaki kuna toyoka yango ndenge bakangelaki bango toyoka ndenge elekeli oyoka information bonsoir biso toza na bien na ngomba nzambe biso lelo vraiment na moins sécurité eza na mboka bakangi barwandais presque bazokanga barwandais mais lelo eloko ya kokamwa barwandais plus de 20 bakangi bazwi bango na ndako ya professeur moko ya université professeur Mahembe na ndako ya professeur ya université ya Kabila bakuti barwandais baza kuna ti sikoyo depuis ntongo barwandais ako mpe na babimisi bango te moko na bango nde ayaki kotraye kolakisa taximene amemaki ye na kota yaki commune Kisangani babenga yango Kimbembe bayokani kouta awa ti kuna combien taximene eza course ya 1500 francs kouta kuna place yango ti kokoma na centre ville mais taximene akosi 10 000 francs discuté te oya oketikanga taximene atali elongi oyo aza congolais te taximene akomi obare kopose baquestion na lingala obare masoro na lingala azomona azolokoka lingala te bakomi na swahili azoba swahili na barere na kati taximene abi moto aza suspect taximene banjoya nde mbangu telema ye mpe ayebi nzela ya ville te akende otala bato na bango mosusu kuna taximene azene vitesse ti ake kotike na nini na commandement ville abi botala moto aza suspect bopose baquestion soki bomoni aza suspect te botiki so aza suspect bokangi taximene atemi na kwa otala bameki baquestion batorture aye kondi oyebi place baninga baza abimisi papier alakisi adresse bamoko baye kokoma alakisi abie awa nde place nga mpe nazaki me na bimai naki otala bamosusu koto toutaki koto taximene akutai nga a nde toza nde bakotaki babimisi na mibale bamoko taximene ana alerte bato baye nde mibale anaka nde bakimaki neme misu batike kati ya ndako no professeur ya université nde lelo mobulu eza na niveau grave na ville vraiment mobulu insécurité makasi toyebi te ntongo ekota ndeni tellement na résidence yango place bazwi bango ndako wana eza ya 5 niveau babi bazotumba population ebi ezotumba ndako wana basoda mpe batelemi wana basoda bimwaye topesa bino bango eza te soki bozwaka bango na marke na bino mpe bobomaki biso toyesima me neti basi bakomi na maboko na biso toza na droit kozwa bango te topesa bino mpo boboma bango nde bagarso mpe basi baboyi ti sikoyo mobulu eza basoda baentoure ndako wana bagarso mpe baentoure na bamabanga na banini contener moko kutu ezaki oleka babeti contener ya mabanga babebisi baparaprise babia bacontener nde ezomemaka barwanda ezoya na bango Kisangani koyi matatu mosu na barrière ya 23 km route etour mpo bakota Kisangani bakangi bataximene mosusu oyo bibembe ekufaki na kote ya baintérieur na bavillage nzoka barwanda bambale bibembe bambale ka neti bambala bibembe balatisi bango bamoustikere keyo bibembe ekufi na kilometre nzoka eza bato baza envi
okoma na barrière chance nani policier moko ya mwasi ata o taximen oyo ça fait 3 jours azoleka na bibembe yango oyo omemaka ka bibembe kope ka bibembe telema nanu bazaki 3 taximen bamemi o babibembe ndeni bino bomemaka ka bibembe ndeko nini kozwa bibembe ala kofina bango kobeta fimbo bibembe komi oganga bakangi bataximene na babibembe wana seke anakisanga vraiment insécurité eza makasi donc atoyoki explication ndenge nini bayebelaki ke barwande baza na kati ya ndako wana donc taximen dongo yango wana bacongolais baoyo nyonso bokolandanga boyebisa bandeko na biso nyonso oyo toza na congo kuna bazala eveye bazala cleva do bazala eveye do bazala eveye do batalaka so boyoki ka mutu azo baswahili na bare na bara bo comprendre que oh suspect to landelena do taximen oyo ay comprendre ka kelera amoni akoti amoni ka suspect apesi nini fo afuta na place ya 1500 ya bifuta 10000 o problème te na ofuta ndeko comprendre bi oh abandi ko solisa kaka ndenge ezaka azomona azokoka lingala te akoti swahili le akoti swahili amoni swahili on a bare na bara alenda memaki na la police nde sika ba ko découvrir yenda la kisi ba place mibale place bazali moko professeur université moko soki général soki nanya ba olo ba wana donc esika ba yeki ko kangela bango esika ba yeki ko kangela bango so taximen wana alandaki ba atikala ki wana kendete abata mezo tala ma mnyose le esko mo mba dona bimina ba police ba tuye batie na camion ba okay ne pas que laksa taximen pa landia ke mona nde taximen nde mutu abenga ki batu boya ba rwande baza awa esika batu ba yaki ba bi fallait to bima to tumba bango mais ba police ba boya ki nde katoyoki wana msusu bazokota batu bibembe batete bibembe ba oleka na frontière na babi yo taximen oleka kana bibembe nde bazwa bibembe ba beti batu ba fimbu ba eko banda kolela bibembe bandi kolela nde ba eko comprendre que eza ba rwande bakangi bango do bakokanga kaka bango na nguya molimo santu bakokanga makake sika bazali biso prière na biso no isa bino makambo poto la pongi te poto yeba ke to bonde la ka infiltré baza ebele na Congo baza partout na Kinshasa partout bazali na ba Congo bazali partout bazali nzambe azana biso vraiment totia lisu audio musu poto yeba to mona penda ke makambo oyo eza vraiment somo toyoka audio mususu en tout cas bolimbisi audio ezoke mulai toyoka audio mususu awa nzamba sunga biso po eza vraiment facile te makambo oyo ezoya na Congo mais nzambe na biso ka lokola aza na bon moyo toyebete tokolonga pe lokola azoloba lokola ye azoloba yango ezosala biso ke tobondela yango ezosala biso ke tobondela makasi po tala makambo totia audio otoyoka mo major vraiment eloko ezokamwisa ngai kotoyo bato bazosouffrir bato bazozwa biloko ndire aventure or baninga na biso bazozwa yango serie Rwanda na Uganda déjà bazwi biloko serie bazwi yango aventure te donc ezali question yo président na ba conseiller oyo bazali pembeni naye bayebisa ye baloba bakinoa botelema ba congolais botelema ba kivusien bato botelema Congo mobimba etelema etia pression ba occidentaux bakosalisa biso na eloko moko te po batika kosalisa biso ata mokolo moko te boyende babomaka lisusu Laurent Désiré Kabila boye na ba aventure ya boye souci na bango ezali awa bazwa basodo bazali na Kinshasa bango nyonso bakita kotoyo sima na yango oyo kake o bakati babeta Kinshasa alors bato bako regretter na sima basodo bakomi kotoyo basoda bazali ebele il suffit kozwa kaka banje ya malamu asenga soki nani renfort asenga na bangolais soki na bazimbabwe soki azali na bango confiance soki asenga na RIS atika makambo ya occidentaux bakosalisa biso na eloko moko te RIS pour le moment ezali na besoin ya Congo il suffit ka kosala na accord c'est fini makambo nyonso ye soki ayebisi kaka Rwanda soki na meki koyoka lisusu na betio akozwa kaba biloko na yake ko planter yango na Libye c'est fini bako banga mbala moko okomona babimi bango moko sans discussion alors nyonso tozo sala bandeko boyo kaka
bokei kozwa malike ye wana akei kotikala G4 bambula na bambula depuis 18 ans nyonso ya nani ya régime ya Joseph malike aza wana. Donc makambo nyonso yango wana akei kobebisela biso banani banje nyonso oyo esengeli eza yende G4 poste clé boyi kozwa Obedi Bibazirwa botie na nani na place oyo esengeli te yango oyo tozo komona ka bapasi na bapasi ndenge ya zali wana bino bokanisi bato mibale wana nano bozwi tala ba région militaire nyonso bozo pesa yango kaka na Rwandais. Général Padiri bopesi yango nani Général Simiti bopesi yango donc ba poste ya moko ya malamu nde bozo pesa yango kaka bakosalisa biso na eloko moko te bato wana bango nde bazo trahir biso soki bino boyebi te yango oyo ero nazoyebisa bino tala bato babundi te place oyo bato babundaki makasi mpona kozwa bangomba wana na ero Général nani Chirimwami azoyebisa basoda bazonga mpona kotika baaventure wana natika komona te na babitumba ya boye na arme nga na yebi babeti o lelo soki reoge okozonga ezali kaka mokolo moko ya mibale olandi mais réorganisation ya kobima Bunagana tina Chengerero ça fait 5 jours pour que bakende kobeta mboka wana or eloko moko te toko banda kosala ba va et vient basoda bazali na morale ya kobunda mais makambo bakonzi bazosala biso kotoyo ezana ngo bien te eloko wana boko ya komona tango basoda balembi bakomo zanga na eloko ya kosala nde boko ya ko regretter boko mo bano basoda babunda kate basoda bazali boye na boye or bakonzinde bazali mabe bo changer banani ba généraux oyo bazali unique te bo changer G4 bo changer observance ya nani état major général général Obedi bo changer bango nde bazosala ba aventure oyo et puis bo senga ba biloko mosusu ekosalisa biso tozana posa kobunda tozobunda kotoyo mais makambo nyonso tozosala kotoyo mais bandeko bozotika biso ka boye tozo souffrir tozali pe bana ya bato tozali na makila tobotama pe na basi bayoka pe passe avant babota biso biloko tozoloba awa bandeko boyokela biso boyebisa baconseiller bino bato baconseiller bazali pembeni ya chef de l'état boloba na chef de l'état occidentaux bakosalisa biso na eloko moko te batika ba distraction ya koloba non ezali banani ba dialogue ezali te déjà baninga na biso basi ba préparer bitumba botika ba aventure wana ezana tina moko te bo panza ba audio yo na banani na ba groupe bato bayoka ndenge tozolela ba changer biso ba konzi wana bazali bato moko te na motonete nani oyo général nani Chirimwami auti ko bebisa bato na nani na ko bomisa bandeko na na nani na Grand Nord botindi eli suso est-ce que azali général spécial kutu toezoe bate eloko nini bozo pesa la kaiba fonction eloko moko te azosala nini tina moko te botika bandeko to bandeko biso moto yoki ndenge oyo nde na moni aza pe komanda aza kota este kuna aexplike bia lobi bazosala eloko moko po batinda sikoyo basoda nyonso na este batinda makambo nyonso na este le bango sikoyo bazodistraire bato kota este le bango bakende Congo bango bakita pardon na Kinshasa ozomona yangwana na makambo oyo fo bato bazala mayele bamikonzi oyo baza bainfiltre te bazala mayele bayeba ke jenini Rwanda anga jouer na biso jenini Rwanda anga jouer na biso so bainfiltre bakoti baze belé na Kinshasa wana siko pourquoi bakoti wana na Kinshasa po bayebi ke kuna baotia ba M23 na bango bazobeta koto ele armée nyonso ya Congo ekokende kuna pona oke bato ebele batinda basoda nyonso na este batinda basoda nyonso na este oui do wana siko ezake projet na bango ndenge bazokanda yangwana batindi basoda nyonso na este nde na Kinshasa nde ekozala somo ale na Kinshasa le ezala somo wana le bakozwa mutu na bango bafandisi pe na kiti wana ozomona do yangwana il faut penda ba congolais penda nzambe afongola yango nde to bonde to banzambe ba mikonzi o baza infiltré te fongola bango mayela bomoto mayela kitoko wana pende utaka pana yo po ba comprendre que to sala makambo ni bato ba imba jouer biso génie
en tout cas toyoki biso nyonso tosambela po eza vraiment kitoko te, eza bien te ata muke, eza bien te ata muke. En tout cas tomoni makambo ndenge ezaleli. En tout cas nzambe asunga tozala makasi na kobondela, po soki tokobondela te ekozala biso pasi makasi. Bon, nazo continuer awa, to continuer vraiment po makambo tokoki kokende na nka mbangu te. Totia su audio mususu awa toyoka lisusu soki ndenge makambo yango ezaleli. Totia audio mususu mente so eza audio oyo. Naluka audio yango bolimbisi bandeko, naluka ndeka nalobaki ba audio mtemeze ebele moyen na bongisa yango eza te na bongisaki yango mais eza un peu toyoka audio mususu. Après nde audio oyo naotela bino audio asuka toyoka message oyo nzambe apesi. Après audio oyo naotela bino audio ya suka. Namoni audio yango te. Nazoluka namoni yango te, nayebi te so ebatami wapi. Toka namoni yango te. Namoni yango te audio oyo. Nasi yango toyoka mona. Gelo nalingaki naloba na yo il faut ozala maele, yebisa mama Luisa, yebisa mwasi na yo, yebisa na bato oyo nyonso oyo oyebi pembeni na yo. Il faut faire très attention mikolo yo kobima kozonga ba retard. Mobulu ezoya makasi d'ici le 30 juin ekoyinda mabe na mboka na Kinshasa. Nazoyebisa o deja na eloko nini nazoloba. Yebisa bato oyo yebi pembeni bayeba bazala mayele. Donc kobima buzoba lisute. Donc mobulu ezoya ya danger. Donc awa na lobi na so yo kingai. Nasi na lobi on a lingala oyo kinga très bien. Donc message est passé. OK? Donc pesa message na bato. Donc awa to ebite soki nani mais apesi message pa ya ndeko na ye ayebisi ye ke abima te mikolo aza mayelele azobima po d'ici le 30 juin oyo na Kinshasa mabe ezoyebele ndenge azokoloba ngo ondie vraiment ke aza na information moko ayebi ke na Kinshasa mikolo mabe koya yango bandeko nanga tobondela bandeko nanga eza bien te tokolala pongi te toyoka ke kuna na Kinshasa na Congo bazoko bunda kuna bagetalaka lende esamba na eswaka biso mitema komona 20 millions bakufi baviole omona siko ekoma tina capitale ya Kinshasa ekozala su ndengeni ekozala vraiment mabe makasi do yango na tobondela makasi po ekoma te ndenge papa biso otoloba a d'ici le 30 juin mabe kozala kuna na Congo makasi. Donc tobondela biso tobuyoki yango totiaka na prière nzambe sunga penda sunga ozomona do tobondela ndengwana tobondela bongo nzambe azala na biso. En tout cas tozotia sikoyo prophétie oyo nzambe apesi totia yango siko toyoka makambo nini nzambe alobi na ndeko na biso oyo toyoka ye. C'est maman Micha. Toyoka ye. Toka prophétie oyo nzambe apesi. Papa
Papa Eric, Bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Puis ce que ça va, j'espère que constater l'absence de Nicolas Nandagwa. Depuis le 29 mai, Nazwaki Mbela Mokokote Paï Nankolo pour que nous se retire na retraite pendant 21 jours. Donc Naza Awa na Ngomba, na maison de retraite Moko Awa na Mongafula, de place na Kota qui retraite. Alors Nazo Bondela pour Nabatu, un cas particulier, et puis beaucoup plus Nazwaki vraiment inspiration puis conviction et à Bondela pour Namboka. Mais lobby na tongo tango je me suis réveillé, c'était vers 5 heures avant la bande de prière. Nayoki vraiment na litoi nanga bazo bisangai prier pour la ville province de Kinshasa et mettez des provisions dans vos maisons. Voilà, et première fois na Betchamokara et qu'on répétait pour la deuxième fois. Priez beaucoup pour la ville province de Kinshasa et mettez déjà des provisions dans vos maisons. Il est sérieux. Pour la troisième fois, la voix est retentir encore dans mon esprit et répéter la même phrase. Priez beaucoup pour la ville province de Kinshasa et mettez déjà des provisions dans vos maisons. Mais par après, et Simon, quelques secondes après, sur la même voix me dire que toutes les portes d'entrée de la ville province de Kinshasa, ils ont déjà nabattu. Donc, ceux qui m'ont bondélité, ceux qui m'ont habité, et il y aura peine de sang dans la ville province de Kinshasa. Au moment où le gouvernement a les yeux na est par rapport à makambo oyo ba hostilité oyo ba M23 ba sala kuna ndenge fa de ces bunda et bazo ba makanisi nyoso ke kuna la ville province de Kinshasa risque d'être surprise parce que les mêmes ennemis oyo baza sima ba M23 bazape déjà na ba porte d'entrée dans la ville province de Kinshasa. Alors option ali, vous devez beaucoup prier, mais en attendant mettez aussi des provisions dans vos maisons. L'attaque est imminente, l'attaque est imminente, l'attaque est imminente. Naïkoyo Kangamo Kokopanga Pasteur Eric. J'ai eu peur Koyoka voya Ndengwana. Na bangi va déposer un message dans mon esprit. J'ai eu tellement peur. J'ai tremblé pendant quelques minutes. Un lobby. Nzambe. Makambo kana est et le kanakati ya capitale. Tout ce kawapi. Parce que Kinshasa est un miroir et la République démocratique du Congo. On a évité la porte d'entrée où il y avait Kinshasa kawapi. Ils ont habité Mobila, ils ont côté Maluku. Je ne sais même pas quelles sont les portes d'entrée de la ville, province de Kinshasa. Mais quand on me dit que toutes les portes, ils ont déjà envahi par des ennemis, Bazoli n'a pas côte. Alors, je n'avais pas hésité, Nabengi. Homme de Dieu, on a travers na bango, na bengi papa nanga ya bolimo, na bengi ba mentor nanga, mais ils ont l'un de mes mentors, as un prophète. En même temps, as un prophète, mais à travers la service de sécurité, as un kacha aner. Tant on a bengi, il y a dans le lobikyo. Tant on a bengi la PC message wana. Même si voilà le message que je lui ai expliqué non son. Écoute la réponse qu'il m'a donnée. Le message que tu viens de recevoir, c'est un message prophétique, mais ce n'est pas un prophétique du futur. C'est un prophétique, c'est un prophétique au présent. Et ça m'a camboé salama. Yo lobi qui va télémi, n'a pas entré, et va porter avec la Kinshasa. Mais moi, je t'ai dit, que l'on a l'aspect prophétique, n'a qu'il y a une réalité. Toutes les informations à notre possession, tous les renseignements à notre possession, ils ont démontré sur noir sur blanc que Kinshasa est déjà assiégé. Et nous avons déjà fait les rapports au FRDC. Même nous-mêmes, nous devons comprendre que pourquoi FRDC a tardé
pour passer aux opérations militaires dans la ville de Kinshasa. Alors, puis même, genre renseignement, tous les renseignements sont vrais et vérifiables. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les FARDC ont tardé pour passer à l'action? Kinshasa, mais déjà à l'intérieur, nous sommes déjà totalement assiégés. Donc, on doit faire très attention. Quand on qui voit l'émission prier, alors il faut prier. Option à minute où on est Kinshasa est assiégé, donc on a deux options. Option prière et l'option militaire. Il faut beaucoup prier pour qu'il n'y ait pas paix de sang. Parce que na est la guerre ça va, mais bazobunda na bazamba. Bazobunda na bazamba. Mais à Kinshasa, nous sommes en pleine capitale de la ville de Kinshasa. Il y a risque, il y a carnage et salama. Il y a risque, il y a carnage et salama. Voilà le message au Nazwaki, Pena Kaboli, Nabatsan Nazambe, et puis na andenge na uchiku na solole na mentor nanga, a pesingani ni à expliquer la situation sécuritaire et ça beaucoup plus dans la ville de Kinshasa. Il y a qui peuvent partager un message pour eux. Même l'église, attention au temps pas combattre, mais l'église, même l'église, tout bon de la pour le Congo, mais beaucoup plus pour la ville province de Kinshasa. Alors, Zambezate au Massase Kobetama. Si il y aura affrontement, et ça, quand on va balabala, on va tambolaka. Maintenant, tout ce qu'on va. Alors même quand le message les autres m'a pas na provision en dako wapi na mbongo ya provision to ça wapi combien bazola na nzala mikolo oyo mbongo ya provision eza wapi il faut tout le monde la kose na ngulu pe maona nzambe ekita likolo ya babita ya ville ya Kinshasa. Nous sommes en pleine capitale Kinshasa. Zamba ezate pasi bato babeta na masasi ezaka na babalabala kaka de masasi kobeta tala ndenge salamaka na lors il y a affrontement entre les militaires de Jean-Pierre Mbemba et les militaires à Kabila. Je crois que c'était en 2006 ou 2007. C'était en pleine capitale. Il y avait des balles perdues par Koufaki. Alors vraiment que Dieu nous épargne de ça. Voilà un peu le message qu'on a partagé sans oublier que le 30 juin, je crois, madame Nessa Ipsaki, que le 30 juin, nous avons prié pour la nation, s'occuper, quelques bandits, qu'on a informé afin que Boutouana, pour rejoindre Bisso, la résidence afin que tout le monde l'a imploré, moi, Nazamé, Pengol, Nazamé, Nicolas, Amboka, Bisso, en tout cas, ceux qui peuvent, aux décisions qu'on a, beaucoup ça là vraiment pas bienvenu. Mais partagez un message dans le WhatsApp afin que nous puissions recevoir un message au place Azali. Abondez-la pour Namboka, abondez-la pour la RDC, abondez-la pour la ville, province de Kinshasa, surtout nous les habitants de Kinshasa. Dans le but que tu négliges de Est, tout le Bagnan, Est, tu vas se confondre avec moi, ça va tout tu vas Kinshasa. C'est vrai, na Est, mais ça c'est le but d'un mentor, d'un prophète de Bisingaï. Ils ont bêta, mais ils ont bêta beaucoup plus dans Zamba. Ils ont dans Zamba, dans centre-ville, ils ont bêta Kamoko isolé. Mais tandis que ici, à Kinshasa, Zamba ni ne va pas bunda. Zamba monde Zamba ya sele, autre Zamba ya maloko pas bunda la kuna. Ça sera en plein capitale, en pleine cité. Voilà un peu. Merci beaucoup, Papa Eric. Wana sikoyo toyoki biso moko eza sobe évangile to pasteur akotaki ne prière na ye nde nzamba ebuti koloba na ye ke bato batia ba provision nzamba ebise bato batia na ba provision na Congo bandeko na nga naza deja na message oyo ndeko moko apesa nga période tolobela ye makambo totia ba provision tolobaki totia ba provision partout mutu nyonso azali biso toyebi ke mabe ezoya na France mais toyebi ke mabe ekoya partout tolobaki bato batia ba provision donc message oyo ndeko na biso azwi ezoloba ke nzambe azoloba ke bato na Congo batia ba provision naza pe na message moso na luki je crois que message oyo non c'est donc a vidéo moka mukie non tiaka vidéo message oyo na message ya ndeko wana oyo apesanga alobaka kutu makambo ide ya kozwa ba chasser poto tiaka na ndako
po tosalelaka toilette na ndako mwana mwasi wana moto ayebisaka ye nzambe me na Congo ayebisaki ye na Congo ke bosomba bashase bosala bozongisa boye po makambo oyo ekoya awa bokokata kobima libanda te bokokata kobima libanda te yango na osala na si video mosusu nasala natiaka audio oyo na audio wana mosusu yo ndeko oyo kozwa yango yoka yango yokisa pe bato oyo baza na Kinshasa vraiment eza pasi mpona biso yango na fra ye moko ekoloba bime nzambe alobi totia baprovision nde toza na Kinshasa totia baprovision me na Kinshasa yango bato kutu ya kolia kutu ya le même jour emonana na pasi ya bato tellement souffrance ezali ya kolia le même jour emonana na pasi bongo ya kotia baprovision na ndako ekouta wapi zomo ekouta wapi me lokola nzambe alobi tokanga message ya nzambe te il faut toloba nga na yebisa ya moka loba na nga na koluka ngo na oluka ngo na omona ngo se yango aza na Kinshasa di mama de nzambe ayebisaka nga ndenge ozoyebanga bato batia baprovision mabe ezoya na France boboye nga nzambe ayebisaka awa na Kinshasa guerre ekoya a na Kinshasa totia bashase oyo nayebisaka bino ke tosomba bashase mpo yango nde toandosalela batoilette na ndako mpo tobima libanda te na yokaka likambo wana pa mwana mwasi wana abi nzambe ayebisaki nzambe ayexplikaki mpe eloko nini oyo bakoki kosomba mpona kotia provision nazoluka yango je crois se Letisia so ye moto atindela nga ngo nayebi te me ndeko oyo atindelanga ngo soki ayoki nga na video oyo antuka tindelanga message ke yo moto tindela nga message wana oyo nzambe alobaka na oke guerre ekoma na Congo le biso toanda olobya makambo oyo ezoya awa na Europe totia baprovision nde bato bando tuna bongo na Congo awa nde ser wana ya bana mama de na Congo pe makambo ekozala nzamba yebisinga totia baprovision nazoluka audio ya mwana mwasi wana so na moni yango nazosala kaka ba audio mosusu awa na otia kaka makambo oyo ya baprovision bandeko nanga toyebisa bato baza na Kinshasa ata ya mingi te batia ata baprovision na ndako batia bamai na batono mona mai ya réserve ata mpona komela ozomona ata mpona komela na ndako mpo ekozala ata mosusu soki biso tobondela soki nzambe apermete guerre esalama na Congo ayebeli oyo nini na osala surtout ndenge tozobondela nde guerre ekosalama entoura bakomona miracle ya nzambe zomona adi yango toyebisa mpe bandeko na biso baza na Congo fo kobondela makasi koza na distraction te fo kobondela makasi soki oza na distraction soki makambo wana esengi kaka guerre fo eya kaka donc moto ozobondela entoura bal perde ke leko na bagauche na badroite ozomona yango tobondelaka mpe mpona bafamille na biso oyo baza na Kinshasa na donc toza vraiment ke na pourcentage mpe ya komona mpe guerre eya na Congo me nzambe alobaki na nga soki tobondeli na biso baoya aexplikaki te ko guerre ekoki kozala to ekozala te me ayebisaki nga ke bobonda so bobonde te makila ekotanga ebele na Congo ekende ntina na Kinshasa ekokende ntina bakongo ozomona donc ngeli bakeso tobondeli ata guerre ye me makila ekotanga mpenza ndenge oyo ekoka ekotanga te so tobondelaki te ozomona de possibilité mpe ezali ke ya guerre ezala na Kinshasa me makila ekotanga te ozomona ekotanga nango me ndenge oyo ekoki kotanga te soki tobondeli te donc nakanisi bocomprendre différence yango toyebisa bandeko yo oyo mpe oza awa so oza mwa quelque chose etindela bandeko oyo mpe baza nango te entoura nzambe kaka toyebi te koma toyebi te me koyebisa bango ka l'essentiel bayeba ke kotia nefiska ata masango ya pamba na ndako na makala na ndako na almete na ndako na mwa sikre esunga ata bango na temps wana soki eloko eza te me eza pasi mpo toyebi te bato mosusu baza kutu na eloko ya kobandela te asomba masango ya kolia kutu siplase eza te boyo ya kobomba donc nzambe kaka asala miracle na ye ndenge akosala vraiment toza vraiment na makambo oyo ezoya yango makambo oyo tomona yango vraiment ke eza grave tobondela makasi mpona makambo nazwi plus de 1 heure du temps nzambe amona moko na moko nazoluka message wana
ya se na biso soki eza se letisa te moto atindelenga wana na bungisi moto atindelenga wana moto atindelenga akomela nga lisu na whatsapp ke moto atindanga aloba makambo ebele oyo nzambe atalisaki guerre na Congo yango wana tokotia yango antuka nzambe amona moko na moko bandeko na nga na bondeli bino na bolingo nzambe partager video oyo atako ezwi inédit toyoka yango po ezaki nécessaire ya comprendre makambo oyo ezoleka na Congo. Tala ndeko oyo ndamba ekotalisa eke na baporte ya Congo nyonso bainfiltre baza deja bazozelaka bakota me ndeko mosusu atindi mpe kuna alobi ke na maluku baza wana bazozela kaka soki nini bakokatisa na ngambo ya Brazzaville nde bato na bango baza kota maluku su wana bakozwa bango. Donc eza vraiment do nzambe ka nzambe do makambo ezolalisa pongi te bandeko na nga. En tout cas nzambe aza na bino aza na moko na moko. Tozokende na deuxième vidéo na biso. Deuxième vidéo tolobela makambo susu o na uti komona na hôpital makambo oyo eleka na ba hôpitaux bandeko na nga somo botoki na deuxième vidéo na lobela pe makambo susu na profiter na sala kaka nde na fandi boy na sala kaka ba vidéo nzambe amona moko na moko tobondela pona Congo to gêner il s'agit pe aka o gêner no ka pona Congo to sala yango na bato oyo bazoko s'organiser bazoko organiser ba groupe pona kobondela pona Congo. En tout cas tosala yango tobondela pona Congo nzambe amona moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko na moko. Amen.